Kofi Aina mobali kitoko alata kitoko yeo na kati ya Londres botika patongo yeo ye alobaka te jantialeka yeo elobeli na ye ya bakristu mosantu mwana nzambe eyala mbaboti na ngai ya leo mbosambelaka nkolo ya salisanga klape na salisa bato po etina mabango na mokili oyo ya se oyo atongoko ngai asalelanga lokumu. J'aime celui qui me critique parce que fait ma publicité. Adishi mongombe yanga ndenge mosala baboti baponela ngai nasala po ezali likabo ya nzambe. Songi Songi officiel, eye Songi Songi officiel, émission oyo, eye pona koloba, ba vérité na esika nyonso ya République démocratique du Congo. Bayi église, bayi politique, bayi musique, ba province nyonso, tobo sanité, ba société nyonso, hey, na bandeko nyonso ya diaspora. Songi Songi officiel, ezali wana pona ko contrôler mandat ya président de la République. Ezali wana pona ko landela pe ba député nyonso ya République démocratique du Congo. Songi Songi officiel eye Songi Songi officiel eye lisusu émission ya bana mboka. Tolanda. Membre ya RSO, deuxième vice-président. Oyo komeleliso bato mingi bazali kolobela toyebi te moto aza na ndenge nzambe alobeli ye na bokebi ezali makambo mibale. Kokebisa oyo bato balongwa na mpongi okutani na nini na bozongisi ya yawe kobiti ya yawe ya boyokani na bikelamu nyonso, réconciliation ya nzambe na bikelamu nyonso mpona kokomba na liboto oyo bazali kobenga ya Yesu Kristo oyo nyama na motu bakofanda oyo mwana mokolo akokosimba nkosi akosala eloko te. Mpona kokoma na wana esengelaki bozongisi boyokani esalema bozongisi boyokani wana ezali kodela epai na ye elikola bato bazali na kati na kolala mpongi nde moto wana ezali po ete bato bakoka kolamuka oyo ete nzambe atikaki mongono po ete akokisa bilaka mpe na bilembo na ye. Merci beaucoup Bilaka Pena Bilembo na ye Mosali Nzambe.
lecture nini kosala chef de l'État asengi kokanga l'église asengi makambo ebele yo koki koloba nini? nayoki bien malamu te. Mokonzi le chef de l'État leki deux fois na TV asali fermeture des églises mais na suka nango alobi mino basali na nzambe bobondela mpona mboka Congo. lecture ngai nakosala asali kaka oyo ye azwi mingi sekote epai na nzambe po ye nde azwi kokola mo représentant ya nzambe kaka na mboka na biso wana nde tozali kolanda lokumu nyonso kotiaka epai na nzambe po ye alobi nde tozali kolanda malamu lokola azali kosola te po tobonda po tokaka nyonso elonga kaka na kosambela sans kosambela ata bilaka na ye ebandi kokumisama na mwa retard na mwa malende soki bazali kobondela ezali kokusama makasi mpe lombango nzambe apambola ye mpona kopesa minisi ya basambela kaka. Merci beaucoup papa. So balobi opesa message ya paix na ya conscientisation na corps de Christ mobimba okoloba nini? Mbula oyo nzambe alobaki ete ezali mbula ya lumière na ntina ete baoyo bafandi kati na séjour de mort mpe na ténèbre bamona moi yango po bazwa nzela ya kimia ya lobiko kimia emonana mokili mobimba. Donc mpona biso oyo esalami ezalaki mpo ete baye bafandi kati na molili mpe na ombre de mort bamona moyo yango mpe bazwa nzela ya lobiko ya kimia ya yesu oyo asekwa akomi nzambe. Merci beaucoup tokomi na suka nini okoki kobakisa na interview ya makambo ya covid-19? nakokobakisa kaka esika bato bafandi soki bazali na likanisi moko komona nzambe sikoyo likanisi na biso ezali na maloba oyo mokonzi wa mboka azali koloba sengeli kaka tolanda nano ijene wana mpe tokosambela tokomona mama. Salut, allez vous abonner à la chaîne.